La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte nanga na chaîne de Santivi, la collecte nanga na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. Bonjour, bonsoir, na écoute libino, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu, tikete nzamba lola asala biso bolamu na mokola lelo. Balobi ndeko na ngai, na pesi bino nyonso tu mbote, bamoure na nga, bamourese na nga place bozali, na pesi bino mbote mingi, na pesi mbote na babone na nga, o deja s'abonner na chaîne Mabi à Star TV, na pesi bino mbote place bozali, o pena na s'abonner to bandeko na nga, cliquez kaka place wana bandeko na nga, o s'abonner, o fini pengonga na tia ce qui la star a bois qui moi eloko bandeko na mona souplicité balba bongo ba comprendre pas na nzela mini o za mona souplicité bandeko na nga ya kozwa émission na kata Mabi à Star TV babi na kata Mabi à Star TV bandeko na nga toza na nyonso suki ezali maquillage ezali basonnerie ezali batole ezali kolamba ezali nyonso tu ezali place so ezali bandeko na nga commander periki na yo to ko postelo na ndenge ya na ndenge ya mukete babi periki yo bandeko na nga eza toujours à côté sepe na bandeko na nga contacter toujours Mabi à Star TV na numéro eza wana to ko poster na mboka nisi tu ezali oyebeki azana lisolo moko zo sunga biso pona comité so ba kwa Angola ndeko na nga numéro ya téléphone eza na obengi pe opesi biso lisolo to na lobaka comité so ba kwa Angola vedingo ba ke ba congolais na bangolais biso to sa mutu moko benga numéro wana encourager la star encourager émission la star, moi critique, moi cadeau, nous tout et ça la bien, mais ben gagné ma malunga, na buzo bate, sale la âge, ngana otokola. Nasi na bel loko. Na pesi mbote na ngai na bandeko bazo soutenir Mabi à Star TV place bozali. Na pesi mbote na Christopher Songo na kata London. Na pesi mbote na JC Meya des boss Babi motema ya Aureline Meya. Sans oublier na pesi mbote na Yasmine petit frère de Jésus. Na bossa inte ya kopesa mbote na Jancine Vula na kata France. Na pesi mbote na pesi mbote na balobi na Mazambi babi Raya Kitendi na kata France. Sans oublier na cité ya kopesa Papi Chesko Mokonzi babi na kata France na pesi mbote place yozali. Merci beaucoup bandeko na soutien na bino na pesi mbote na babi na Patient Muzingu personne na mboka France na pesi mbote mingi. Merci beaucoup na bandeko oyo babengaki bapesi lisolo ya koloba ya kosolola na kati ya comité so ba kwa Angola babi la star tellement que le baka moi eloko to solo la peine na kati Mabi à Star TV à propos ya comportement ya batu ba camarade beza ba famille to solo le lopo na comportement ya batu bandeko na ngai batalebi to loba to solo lango yango bandeko na ngai nazali ngai moko te pesa ndeko na ngai micro à se présenter comme nani Queen Yoyo, CEO ya Yoyo Hair Boutique. Merci beaucoup bandeko na ngai tozali na Queen Yoyo na kati ya plateau ya Mabi à Star TV toyoko solo la lisu na Queen Yoyo tellement que aza leki moko asola kitoko aza mama moko lobaka tellement kitoko yango mo toyoko leka liboso ba television na bino bandeko na ngai ya ko partager ya ko loba eloko nini oyo ezalaka mingi na comité so ba kwa Angola comité kwa Angola ba congolais bangolais biso toza ndenge moko ndeko loyo avake to banda osalaka nini na vie na yo pe okoyiko bisa bandeko nini na musala na yo osalaka. Nazali hairdresser, Nazali CEO, CEO Nazali directeur ya Yoyo Hair Boutique na Londres. Ok. Oyebisi bandeko baolanda biso oyebisi bango nini pa na chaîne parce que aza pe na chaîne na YouTube akoki koloba pe mo eloba bi baloba kaka on sait jamais mosusu amoureuse na nga mo azotala nga amoureux mo azotala nga s'abonner na Yoyo ye mo kayebisa bino. YouTube channel nanga kombo nango ezali Queen Yoyo sokota kaka Queen Yoyo oko mona ba video nanga presque mingi ezali na anglais ndambu ezali na lingala. Merci beaucoup bandeko na ngai balobi boyoki ndeko na biso Yoyo alobi balobi Yasmine babi na yebite soko koloba nini Sami Makome na yebite soko koloba nini na kata lisolo tozo solola oyo etali kaka propos ya comportement bandeko na ngai lelo toyoko solola po na comportement oyo ezali na kati ngana yo ngana opoza na kati yes yo opoza na kati ngape naza na kati
tozomona bandeko mingi bazosenga bandeko mingi ba service na bango okomona be omuta yo osenga nga service ya mutuka abi la star pesanga voiture na yo na ngina sala course moko boye okomona ndeko na bandeko na ngai na kata mutuka na ngai naza na carburant na ngai mais ndeko na senga service na pese mutuka na ngai ake na mutuka bandeko na ngai atamboli nango tanga yo zongsa mutuka aye kozongsa mutuka ekomi rouge eloko ndo tozobona na comité na biso nde yango na 2021 sikopo na caractère ona yoyo okoloba nini mona mutu asengo service ya mutuka amona eke oza na carburant ndambu ya atamboli nango esili azata na idée moko te ya kotia carburant aye otikelo vide yo lobi ni mpo na comportement bato wana mpo na nga déjà nalobaka eza ba expectation high expectation eza bongo no expectation eza expectation oyo ye azozala nango na amitié boza nango azomona lokola boza na relation lokola boza bacamarade il faut kaka opesa ye epe il faut kaka yo tia pétrole eza kaka lokola ndeti ke il faut osala yango mpona oza na relation na ye et pourtant eza bongo te merci beaucoup balobi et pourtant eza bongo te ezalaki ozana muninga na yo bovani na ye boza ba copine yo copain na yo ndo tobengaka na France bandeko na nga soki ozwi mutuka ya mutu apesi yo service aye ozwa mutuka yoyo ya queen yo bandeko na nga eza na carburant linga pe otonisa ye plaisir car ozo gagner confiance et pas ya mutu wana nayebi te yoyo ba comportement ebele oyo omonaka oyo na comité na biso ozori na ye te soki okoloba nini soki okoki kofunga mpe na ta oyo napesi yo micro nga kutu nde naza boye déjà napesaka voiture na ngai pa motu te les raisons napesaka voiture na ngai pa motu te pa carburant na ngai déjà eza déjà cher na ko préféré o louer voiture na yo ke o tia carburant na voiture na ngai d'ailleurs mokanga jour mosusu nasengaka mutuka na yo ekosangaki ozalaki busy na mutu nde ozali no busy te na opesa ba raison nyonso tu mpona nakima ba problème alobi très bien bandele solobele au place wana na kopesa raison nyonso tu mpona kima problème est-ce si de komelo mutu mo pe azu mutuka na yo amususu azokumba e cracher sika moko bobe carburant sa yo tikolo vie si de komelo na vie bien te voiture na nga liboso na pesaka muninga na nga kumba a toute ta voiture aye pe kotikela nga voiture a parquer on a se atikala pe koyebisa nga te ke mutuka etutami asalika lokwa ndeti atikaki yango na se okasa mutu atutaki ngango et pourtant nano esalama te ler nga mo na parke yango mpo anika na mokolo ya parke yaki na juge te mais ebetisaki nga vraiment mabako balobi ndeko na biso queen yoyo azoloba tellement eloko makasi yango na lobi bandeko na nga pateli matimona na yebite soko koloba nini tia komatela mwa YouTube na ba comportement bato bazozala ke osengi eloko muninga to ozongisa omona ozongisa ngo keza ko beba en plus okoloba ta eloko moko te nyonso tu wana ezoko bebisa ba relation nyonso tu na ezalo ko zobimisa ndeko no mabe place azali ne eloko azali ko sala yo na bi na yebite dadi lenda soko koloba nini na lisolo ba comportement oyo ezoleka na komite na biso ya bako ya ngola ndeko yoyo tozomona lisusu ana komite na biso ya ba congolais neti biso bate misala asuki bande na toyeka pona koloba pona kosunga parce que 2021 oyo toboyo na biso ko ma victime neti ngana boyo ko ma victime neti ngana bandeko na liaka socialité na ndenga mabete na liaka socialité musala langa eza asuki omona mutu wana aye ko sala suki pa na yo asala kanesika mo songola sala pa mundele chaque fin du mois azwa kambongo menga sikoyo soki na salite na moyena lia ezati pa matena lia ka socialité omona mutu wana ayo ko sala suki epa na ngai tangu pende kana osisa ko sala suki ngana bika ke musoko finanga mwa likasu etaka za copine nanga omona telemi asengi merci nzamba pambola yo etaka na ba caractère bongo yo ko lobani na caractère wana ndeko na biso queen eza ba discipline oyo moko zomi pesa na musala na yo po nanga déjà discipline nanga entourage nanga ba mi nanga ba ebike awsa nango te okoki ko zela pe ko expect ke ngana sala longo na osala ngo te because na osala ngo te pona l'air est comme à fin du mois pour na futa loyer nanga na bengaka camarade te na bengaka ndekote na futa kango pona musala onazo sala so l'air moninga azoya na
expectation ke osalela ye suki ya ofele azoboma yo voilà business pe alingaka na ye yo te tolina ngai yango wana wow balobi moto oyo oyaka osala suki même pas la star te même pas queen yoyo te place nyonso okenda koyebi ke camarade no songolo aza na eloko moko boye ya business tolinga te toprofite na faiblesse wana ezala ta yo ndeko place ozotala ngai linga kofinaka ta mwa likaso moto asali yo suki etake ndeko ofini mwa likaso mwa 5 euros esali bien atopa pata courant olie kosala eloko bake nzambe apambolo nzambe deja apambola biso toza siko na beza siko tolia na 2021 oyo ndeko na biso queen yoyo oyo susu bacheni fi bapesi ngai oyo bayebisaka naloba apopo bacomportement na biso oyo toza nango okomona ngai oyo toyokani tokende na restaurant tokomi kolia tokomi olia biso mibali okomande biloko nonga mpe nakomande biloko na yo me komi na suka nga nakomi kotala yo yofutela nga mbongo etake bacaratere wana na 2021 olobi nini bacaratere bagere bato na basalaka bo boke restaurant bino nyonso nga nalie biloko na gu na nga queen mpe yoyo alie biloko na gu na ye sikoyo na suka na nga nakomi otala queen yo lokola aza boss de boss nakomi otala ye caratere wana sikoyo olobi nini na bato basalaka ngo nga aloba ata nyonso ezalaka ke comportement bato bapesa yo eza oyo ozo affiche pa na bango bien soki nga nasalaka yango te courage wana yo osalanga yango ebanda boni surtout ke soki oza copine na ngai tokomi balesbienne loba so eloko bashinaka mwana mobali babi bashinaka mwana mobali me bashinaka mwana mwasi te ezanga te meza yoyone muta lobi na sika lobi eloko place wana yo kenaka restaurant ngana lesaka yo ngana tokomi baliasi bien change habitude na 2021 na sina lobi eloko place zotala ngai continue yaya comportement wana eza bien te enano esopaka mwa mwasi ngai soki naza na camarade ya bongo nazosala yo nazolisa yo yeba ke oza na valeur te liboso na nga wow donc camarade naza na valeur te liboso na yo si parce que yo ezolesa ezomelise si ndeko na nga ozolandanga yo kenaka barestaurant balesaka yo yeba ke oza na valeur te deva copine na obe deva copain na yo pamba te tozolobela awa ezotala basi mibali queen ngai ekomelanga tokendama na restaurant na mibali na bagarçon epada bagarçon na basi tozolia biso ensemble okomande olia nini okomande oyo akomande ekomi na suka omona ndeko mwa mobali akoma otala kaka bo pesa mbongo oyo nayebaki te ke nakopesa mbongo me aza mwana akoli na poto sikoyo estce bitidi wana ekokokontinue biso na 2021 bie tochange surtout ke na okamwa obiki akoli na poto voilà na okamwa mpona bana poto deja banda deja comportement ebanda biso deja depuis kala so na okende cinéma anniversaire eza yanga me nga mutu na ofutela bacamarade na nga te nga te mutu na ofutela bango bango mutu na mutu akofutela ye moko surtout kutu ke soki oinvite bacamarade oyo baza proche na yo bango nde kutu mutu bakogate yo na anniversaire na yo me nakoma kokamwa na communauté na biso ekoma ke anniversaire na yo mutu ozolisa bato mpo na ngai nayebi te mpo na bamisusu ta mosusu eza nango normal ngai anniversaire na nga nalingaka nazala vraiment gate nalingama na sentir ke eza nga nde mutu nakokisi ane teke nga lisusu nakoma su kodepense mpo na bino soki restaurant nde toyebi okotikela charge wana pa mutu moko kaka te ezalaka te surtout ke soki eza anniversaire na ye faut kosala ye mpe plaisir asentimaki te eza jour na nga bolakisi nga bolingo balakisaka moto bolingo nde nini sikoyo ngai nazokama mpe queen yo bacaratere na bino bana poto koma yo moto okokisi anniversaire omi bato na restaurant bato bamilela esu bango moko biso oyebi ke moto so akokisi feti moto moto asombela bato baji bamasanga babiloko olia bino sikoyo caratere na bino wana ewutaki wapi oke na restaurant moto amemaka mbongo ne amemaka eloko ne baide na ewutela ye bino wapi ok eza différent soki ozosala feti na ndako na lere ozokende restaurant lere osali programme okende restaurant tozalaka na limite na quantité ya bato baoya lere ozobengisa bato baza na restaurant ozobengisa déjà proche bato baza very close na yo so lere ozosala feti na ndako déjà toyebaka déjà ke
nga déjà l'air na sala fête na sala vraiment ba fête te l'air na sala mon ba manifestation ba biloko mike na salon na mona ba client na nga ba ila nga mo yina mo bouteille o yina mo whisky o yina mo champagne ezolakisa ke bazo yamba nga na elengi nyonso basepeli na manifestation nazo sala basepeli na celebration o nazo sala sikoyo oyo akosepela te nde sikoyo aoya akitisa yo sikoyo na biso komite na biso ezala ndeni aoya akitisa yo yo ke feti ya mutu okuti batie bamasanga pardon batie baji na bamai yo sikoyo mba moko mpona olakisa ye obe okitisa ye na miso ya bato ozosenga ye lokola ndeti beleze eza te Jack Daniel eza te nga melaka champagne babi landa lokolo landa lokolo place oyo kuti mai na ji mela mai na ji po anini ke fo okoma ke nga melaka champagne nga sa champagne vraiment mobulu so yo ndoza no mela mai te eza comportement moko eza mabe eza ke ozolinga okitisa muninga na eloko azosala nde moko pe na restaurant soki moto ke feti oke restaurant moto invité yo soki ayebisaki yo bien avant komekipe te ça va mais soki ayebisaki yo kolinga te ke osala yango na nko omeli olie mpono oyokisa ye soni wow babi comportement bandeko na nga il faut totika yango soki bosali programme okine restaurant biso ala poto mingi ezalaka yebaka eza na mwana chweke na yo mwa 10 euro na yo mwa 20 euro na yo oyebi ke ntango nazolia biloko oyo ngamu na kofuta yango eza te ke Bill Gates de Genève afutolo restaurant non Bill Gates de Genève amema mbongo oyo etali ya ye yo pe mema pe mbongo ayo da ba comportement bandeko na nga il faut totika yango ba service mususu bandeko na nga oyo tozosenga bandeko na biso ezala basi mibali oui ozopesa mutu eloko opesi mutu eloko na yo parce que eloko mingi ya kodefisa oye pa muninga oleleli ke defisanga suki defisanga saki defisanga mwa sapato mwa veste parce que toloba mibali na basi toloba biso surtout toza na kati ya comportement oyo okomona ndeko mwasi a bloqué yo na Instagram a bloqué na Facebook a bloqué na ba réseaux sociaux mais abosente ke yo ozana mbongo na ye abosente ke odefa biloko na ye biloko pe servir pe yo amso kuta na fiancé na nzela wana tonso be veste wana pe ochela ki mutu pe lito na veste wana mais mona mutu wana akati ba contact na mutu nyosa tu etake yo queen okolobani na caractère batu bongo ba defaka misamo ba kimaka batu na ba nyongo ba comportement ba kimaka ba nyongo yo lobini na caractère batu wana pona nga déjà kuto déjà to koma na poto eza ba comportement bilo mususu photo evitaka pona respect na biso moko voilà po nini mutu kokuma tina niveau odefa saki odefa mbongo kutoko comprendre cause en émergence mo boye okoya ko defa mais biloko lokola matériel ozanango pete viezo continuer nga déjà komelanga ke muta definga mbongo pona nga na loba na ye ke nga nazo regretter nga mtu fana loba ke nga nazo regretter mais ya zebisanga biki nazo regretter ko mbongo na yo siko nga mona mituni alelinga alvance ou bien courage kaka ou bien nini mais nga na koma na maîtrise makasa na koma vraiment na maîtrise pe na kimaka likambo avenya et le but que na kokolanda ngombango te na koki mais na mona le soutien na ngote na préféré na tika pour un jour ozaka toujours na posa ya mutu wana lero défi mutu eloko zala na facilité na zala pe reconnaissant ne loko oyo o défi soku o kokate solo la mokili salama na liloba solo la loba ata kutokosi mais quand même yebisa mutu wana likambo mobo oyo eza bien teke et puis que na regretté aux ambongo na soki na yeba ki na ngana zambongo note balinga la bongo totika eza kitoko te mutu o azana mbongo na ye yeba ki azana modi mo a dire livoso likolo na yo yango photo zala mingi mayele na banani tozo defa bambongo na banani pe tozo pesa bambongo po mutu mususu ezaka te tolobaka receiver na sender
moto mpe azopesa mpe akoza mpe ke azopesa na ndenge ya mabe moto mpe azoyamba mpe bandena eloko wana moto azopesa mpe comme ça azopesa na ndenge ya mabe mosusu mpe akoza mpe ke azoyamba yango mpe na ndenge ya mabe yango wana faut vraiment ko se limiter na kodefa defa na eloko oyo eza na defa na raison oyo eza valable soki odefi na raison oyo eza valable te eza lokola ke mpona kozongisa ngo ekomaka mwa pasi ekomaka na mwa kilo moko boye mpona nga deja na kodefa te mpona nasomba saki na kodefa te mpona nafuta rent na kodefa te mpona nasomba voiture na kodefa na raison moko oyo ke eza entre liwa ou bien santé ya mutu ou bien kozanga ki nazangi vraiment ke kure esilinga na ndako bana nanga bazala na pasi na kodefa mpona raison mbongo na komitia pete ke nakoma na étape wana un jour na vie jamais baloba jamais te me wana vraiment na boyi yango mpona nzambe akopermettre pe yango te so todefaka na baraison oyo eza valable mpona pe tokoka pe kofuta bambongo yango mpe na raison moko eza ya malamu na lingala ya mabe ozangi toboyi te mais lingala na moto apesaki yo yebe eloko nini ya koloba alobi ma bien lingala yebe eloko nini ya koloba mama papa yo ndo osololaka bien te comportement na yo fo tika yo defi vesta mutu yo defi eloko ya mutu mais ta moto azobenga yo lingala okokatela yo ndenge lingala bakanza lingala azokatela yo ya coronavirus kutu bien oyo kozwaka tiens eleki mbala moko lokola mbeli afumbwa bandeko na ngai faut changer comportement wana ndenge ndeko ya lobi mutu sa ko defisa musu na ndenge ya bien musu pe na ndenge mabe pamba te ata bible lobi ete mutu oyo soko sa pe na nyonga mutu bandeko na ngai ofutaka te ibaki ozana condamnation kati na yo mutu na ko loba everything eloko no mutu na ko loba likolo na yo ndeko na ko ozwa yo ndeko nanga moni caractère nono zana oyo defa bla batokima obima pomba libala ozwa te yebi te nozwa libala te na yo fungulo lelo luka muto no futa no na ye oya lo bana kuku oyebi te queen esa na lobi mabe te lobi mabe te photos ala omoni za batu mususu basala mbongo na bango na ndenge ya pasi omoni ngalo ba toujours ke vie eza sacrifice l'heure nazotika bana na ngai nazo na salon nazo sala nazokoka komema bana nanga na bale te nazokoka kosama kamebe te nazosala nini nazose sacrifier bana nanga mpona kotisa mwa un likuta na kuta na camarade aza na mwa kokoso asengi na pesi ye eza mbongo pasi so l'air ozokatela nga lingala ya mabe ozozokisa motema nanga nga na kozala peke na lobi na ngai te mais mutema na ngai na makanisi na ngai oyebi te voilà so yango foto zala vraiment na koloba nde nini mayele makasi l'air tozo kozokisa mitema ya baninga surtout mutu oyo asali yo malamu amso mutu na problème amso mutu akufi na Congo be mutu malade mutu azwi mbongo a déficit yo combien de personnes bandeko na comporter vous nango au défi mbongo muninga po sele nango eloko mo osongolo mais okimi mais pourtant mbongo wana edaki yo na service mo boyo moko yebinga na yo mais okati contact na mutu na ndeko nanga sokola nde miso ozongela contact na mutu wana oza na sa malédiction mutu wana o mutu wana lo ba na butu ndeko nanga yo yebite likolo ya mbongo na to luka to changer ba comportement na biso siko ndeko yo na tuna yo siko ba caractère oyo ezalaka omona mutu oyebi ke na pesa déjà queen mutu kalanga abona ye ata musu mutu kalanga mais atie carburant te mbala sima na bona ko pesa yo est-ce que wana ezape comportement malamu bien mabe parce que na remarquer que so bina mutu kalanga o chaka no essence te tango yo senganga na bona ko pesa yo siko wana elaksaka na za caractère ma bien ndenge ni selon yo ezo dépendre na relation besoin nango pona ndetinga déjà na pierre nanga te ceux qui na pesi ils ont avantage nanga ceux qui ont avantage nanga na ozela nanga carburant te mais ceux qui ont avantage na yo na ko pia kutu te po to komba na ba nini wana te to komba na position wana te ki na ba na rotuna
te na olinga yango te mais mpona baoyo bapesaka soki omoni ke olembi mpo biso toza bongo soki tolembi tosala nini totongaka mpona totonga te nalobi no vérité yaya pardon nga na pia na nga ovatire na nga te mpo nini lero ozongaka nango sans essence donc yo oza na kopesa te nga na opesa te mais bamisu bayokaka soni amoni kaka mpa abatelaka relation na ngai na queen soki kaka ya mosu nakimisu mutuka na ngai mpe ekomelanga mpe mutu ma asenga matiaka carburant te aye kosenga ngai nakimisu mutuka na parke ngo na nsima ko na bange nanga koyebisa ye parke so nayebisa mosu amonanga ke fo mutu abosani te ke atiaka carburant te nayebi te soki tosalaka ndenge nini selon yo mpo na ngai vérité eza fongola naboyi na boye ya ngai yo pesa osomba ya yo osoloba ma bien makasi eza ya ngai so naboyi mpo lelo so likambo assurance enano so likambo vati eza ya ngai nani aozwa charge wana ngai ti sikoyo nayebi te selon yo ndo tozomona bacomportement na biso omona moto aza na mutuka te me motema kaka moto azwa mutuka ya queen totanga so bakombo na biso mpe so totangi kombo na yo moso ozwango na ndenge mabe omona kaka non azwa kaka mutuka la star wana tobenga oza complexe bien eza complexe bien nini selon yo motema kana azwa kaka mutuka yo nabeta yango kaka mwa tour biloko ndenge wana nazwa mutuka ya Juju Label nabeta yango tour etake yo eza complexe bien nini nga deja nakumba Porsche na Porsche nanga nakopesa pesa yango te bosu lelo tuti non sa yango te zuyo mtu za na voiture te obana osenga ba voiture ya bato poani de ngol ba ke baza ba complexe ba obasenga ba voiture ba mituka bato nayebi te so nakobenga yango complexe so nange kobenga yango sutukela so nakobenga yango nini me mpo na nga nasala yango te nga aza na copine moko ok napesa voiture na nga mpo napesa voiture na nga mpo naza à l'aise po ye mo deja kotunda deja abangaka kokumba voiture ya bato omona ke opesi na makasi please ko kezula nga bana ko please ko sala boye ko wana yo moko mpe ozwi charge nango oyebi ke yo moto ozopesa mais oyo ekomaka ke ya kodéranger yo eza lokola ndeti ke aolukaka mabe ekota because voiture esalama accident tobenga yango accident na raison so yo moto olingi kodefa ba voiture ya bato omona te ke ozo na mbeba ya accident voilà balobi parti dauphin dans moi ça tena be piste na kata London ozoyoka balobi kodefisa mutuka selon yo netika na yo osenga mutuka na yo defa eza caractère malamu be eza caractère ya mabe eza caractère mabe po ba faciliter biso na tozana na Londres et faciliter biso zip au defa voiture na ba 3 livres 50 par l'air na l'air pour nous définir pas zip te compagnie monene so likambo bako claim assurance facile pétrole pèse là presque na ba zip so bandi déjà voiture déjà na 7 livres ça déjà pétrole ya ofele pour ni ka fuyaka ko luka pa muninga na yo pour nous ba problème na le roko keno na zip ba compagnie ze belé mususu na benga on na bosani combo drive naza fin na se comme ngeza drive ba compagnie ze belé nga pona nga na mona ngeza ba comportement mabe nga na kumba na nga ba voiture ba tuté pona na bangaka bon omoni ke za voiture accident ko ya anytime voilà balobi ya kumbaka na ye mutuka batu te ba accident koko ya anytime balobi bandeko na nga soki oza na caractère oya ko defara de famille tuka batu ba service eza nango ebele na poto lukaka okende na ba compagnie ba mindele oya assurance eza nango pamba te soki otuti assurance ekolandela yo moye bobeba na mundele eza te yo mutu oyo zwaka kaka ba mituka batu omono so vide carburant pour otuti po yo zungisa ko luka pamba batu na 2021 o toboyi makambo wana il faut to tika yango na ebite ndeko na biso yoyo soki okoloba nini na moment oyo lisusu o tozo mona ke omona mutu aza pe na besoin ya kozwa mutuka mutu te mais aza na besoin akende France be Belgique mais ayeka ko defa mutuka mutu abangi te ke distance ni nazo sala ko kena mutuka France mona kosi mutu ke naza koto awa pembeni awa
nazo koma musika te oka mutu wana kati déjà na ngambu caractère wana kolobani epa bato wana. Est-ce que vraiment tayo moko ezalaka voiture ezalaka na ba mileage otali na ba mileage ya moninga te otali na danger te ya kolongwa awa ti Belgique obi Belgique hein ya kolongwa ti awa ti Belgique naza kutana maloba te po ezaka shock ndeni mutu kosala likambo bongo ndeni mutu koza kutuna likanisi wana. Wow. Donc ko sala mate yo ko simuno ke pesa voiture na yo une semaine na ke na musala na ya ozong sene ke mutuna ke na ngam yo epa na yo ozana lo ka olobate me choqué o car na caractère batwana. Eza comportement moko bizarre. Eza comportement moko epesinga na mawa na yebite mutu so akosala kwa bonga bazali ya bazali eza mawa pa accident ko ya anytime problème ko ya bakoka ngo pe pambila bakotele misayo siko olobi na kolo voiture te o défendre yo ndenge nini ozo micha na position nini wanya stoka po ba mona ke ozana voyager que ozana voiture la star dans la voiture na voiture na kilo eza mawa nga so ekomelinga na ebite na si relation esili relation esili relation esili esi na sens ni ndeni mutu akoya defanga voiture ake nango Belgique azo kosanga ke ake musala relation esili to beba na mabe beba ni mabe beba na makasi ezalaka te ezalaka te. Wow. Balobi bandeko nanga ezalaka te caractère wana photo tika ngo na komite so bakwa ngo la yo esengi muninga no ke pesa nga voiture nazo ke na musala pendant une semaine ndo ke okena ngo na mboka ya ngambo eza risque soki mbila kangi yo na likamoko boye au monte ke ozo créer kaka ozo créer ka ba problème entre yo na muninga na yo bandeko nanga to tika ba caractère a bongo na inali baso bandeko nanga oyo azali na besoin sa séjour a kitoko na mboka ya Congo contactez toujours Mabi à Star TV balobi toza na flat mo ya kitoko na kata Kinshasa na avenue Dibaya na Victoire face à face na maison de la Bible babi flat oneza ya ndeko na biso avant na kata Londres babi Frank Ozi babi des boss babi flat bandeko na sozo la ngozo mona ka ndemo toza na poto yo be bandeko na nga bo s'abonner massivement na chaîne Mabi à Star TV bokozala décider oyebi kaza na lisolo bandeko nanga benga numéro neza wana opepi biso lisolo oyebi ke ngi pe to déplacer to solo mo eloko mo boye o monike ezo déranger comité na biso ndenge na ye ayepa queen awa na déplacer na ye pa queen atoko solo la comportement na biso o tozo ficher vers bandeko na biso ko sera mninga service mais service o bandeko nanga ezo créer mi ba problème yo bandeko nanga to tika bizaleli wana eza mingi malamu mingi vraiment te pa mate bandeko musu bazalanga bango makasi mingi ya koloba te omona ba peso eloko obebisi me anakata motema na ye aza toujours na ba blessé intérieur mais moya loba ezate yoyo na si bandeko nanga obolandi ngai ndeko na biso yoyo awuto loba bandeko nanga bo s'abonner pe massivement na YouTube na ye comment on suni YouTube no yoyo sorry Queen Yoyo YouTube na ndek na bisa li Queen Yoyo bande na bo s'abonner massivement na kata chaîne ya babi nyonso tu kuneze ba marque everything so na bisi bino eza kuna nyonso tu na kati toza na besoin ya soutien na bino to boy baloba proverbe mikolo alobi ke lingo pesa la star lipa tango azala nzala te wono koyeba na kolia be na kolia te yo pesa nga lipa ka so nazala nzala nazana choite na lia kango parce que nazala nzala c'est le moment yango bandeko na bo soutenir biso toza na besoin ya soutien na bino toza na besoin ba toli ba conseil na bino toza na besoin ba sponsor à sir oyebi kaningi aza sponsor à sir ya Mabia bandeko na nga contactez toujours numéro wana oza toujours les bienvenus na kata Mabia Star TV donc na biso yo na biso komo chite olobi nini pona musala na yo o bandeko bazola na biso tolika na lingai na pesa batu oyo baza na mitema ya mawa mawa eza ngambu lero zo sala ozo yokela batu mawa tika na sala likambo mpona mawa ekoma ngambu bolamu ekoma ngambu keba na bolamu kosala mutu eza na batu mosusu fo otika bango bazala ndenge bazaleli
eza na bato mosusu te mutu nyonso tu te aza mutu ya kosunga eza na mosusu mpe azotambola na molimo na ye ya famille na ye ezosenga ke bato baede ye te lere ye ozoede ye ezoloko ozokota na bitumba ya famille na ye eza mie kotika bolamu mosusu evanda na mitema na biso alobi eloko mingi balobi kozala pe mutema malamu mingi vraiment te balobi ebeta pe mabaku kozala pe mutema mabe mingi vraiment te babi ebeta pe mabaku. Merci beaucoup na ba mourir nanga, merci pour ba mourir nanga, merci beaucoup na cameraman woman babi Angel Peter babi merci beaucoup bandeko bolandi biso, merci beaucoup na ba commentaire na bino, merci beaucoup ndenge bozo ata na bino akotala biso tikete nzamba lolo asala bino bolamu ndeko na so queen tokona biso na suka moi suka olobi eza nini na osala wa mabete na osala pe malamu te 2021 esprit eza bongo balobi 2021 esprit ezali na kosala mabete pe na kosala yo bolamu te balobi toza toujours na katikati awa tonsi tolobi eloko place wana tokomi na biso na suka soki yesu aye lelo na butu te bandeko na nga tokoya lisusu liboso ba télévision na bino ya kopartager toujours maloba ba message oyo eza la communauté na biso ya kobimisa yango liboso ya ba télévision na bino. Merci beaucoup na soutien na bino, merci beaucoup na ba mourir na nga ba mourir na nga place bozali nzamba lola sala bino bolamu. Merci beaucoup, bye bye.